Davina Apola Star o abunga ki vraiment internet après bazemi na ye. Toyebi ke Davina Apo en internet abanda ki lisuko yokana te pendant 2 mois. Video oya suka Davina Apo a posta na internet, a posta na chaîne na ye. A posta ki on banda na 10e mois. Video ya suka o Davina posta na compte TikTok na po Davina la na chaîne na YouTube te. Video ya suka o posta na compte TikTok na ye. To na Facebook na ye ezaki na 10e mois. Alors bande nga problème nini o ezo leka na internet po na mama na biso Davina Apola Star. Aza star oto yebi, aza star oto lingaka, aza star oto talaka na chaîne na biso Irsi Botelo TV. Na yebi ke ta on a sali émission o yana bate bele balinga Davina Apo. Yana bato ebele o balinga Davina Apola Star. Bandeko nanga eloko nini oyo ekomeli Davina Apo. Yango lelo Irsi Botelo TV aye liboso na bino toyoka problème ango eza nini. D'abord mbote na bandeko bolandaka biso bonjour bonsoir wane dépendaka nango na ero botala biso. Don na ero tala Irsi Botelo TV yondo koyeba soko kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Donc tout ça dépend de toi. Bando nanga likambo ya Davina Apo epanzani internet mobimba likambo yango epanzani na ndenge moko mabe likambo yango en tout cas lelo Irsi Botelo TV to yo kananu Irsi Botelo TV en tout cas zwa kit no vanda kande na loba soko koti ko wela obimate ko wela teke o loba kaka mbala moko mutu jama ko ya kaka koti abandi mama ko lobamba moko 5 apesa bino mbote 5 apesa mbote na batu na ye 5 apesa ba meilleur vue na batu na ye. Alors so za na poso yo kalisolo ndeko nanga tango koti landaka émission tina suka kozaka na bizalite ya kolandaka 1 minute après au commenter soko landi 1 minute au commenter oyeba te au commenter na elikambu nini landa émission tina suka ozui conclusion ozui final ozui makambu nyonso ezaka malamu mingi. Davina Astar mukiete. Davina Astar wazan ba talent ebele. Na si sur 100%, to ata na 90% bato balinga Davina. To na 90% bato basepelaka na Davina, bato basepelaka ndenge Davina Apo ajuaka. Ajoua kitoko makasi ana talent o aleki ba comédienne ebele ya ba génération na ye aleki ba comédienne ebele ya ba génération na ye na ko jouer a jouer na théâtre très bien mwana bato aza marié azaka marié mama ya bana aza déjà na bana na ye nde bozomo na Davina wana. Alors Davina Apo azalaki na zemi azaki na zebi na ye to mona ki biso nyonso ke Davina Apo azaki na zebi ne ya munene ti abanda ko tia ba video na internet abomba ki zemi na ye tatikala ki ko bomba zemi na ye te chose grave atana zemi na ye akende ko jouer pa Caleb a jouer ki na Dacosta kaka na zemi na ye. Alors bande ko na ngai ce zambalona liboso penza otombe na Irsi Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager nzambalola o pambola yo partager l'émission na biso na WhatsApp na Messenger partager sur Facebook ezamala mingi na sepela mingi na bato ba partager pour ba partage na bino de sala histoire oyo ekende musique et puis ba partage na bino nde sala ka force ya chaîne na biso ndeko okoti potala biso okoti polanda biso en tout cas o partager vidéo nzambalola akupambola yo. Wana bambote nanga na batu nyonso o bolanda Irsi Botelo TV balobi papa Jimmy Bela ou toujours papa Jimmy Bela ou toujours yonde donc yonde boss de boss donc toujours ou mele siko zali vanda na ngwende na ovedi nzamba batela abaksela o mikolo ebele na mukili opozana bato ebele il faut prendre soin na bango papa Jimmy Bela ou boss de boss que je sali esika o zali bandeko pasi pe mawa pona peuple congolais pasi pe mawa pona bandeko na biso tolukaka nini na bavi ya bastar tolukaka nini na bavi ya batu tolukaka nini bandeko esala somo epesa na pasi esala somo epesa na pasi to uta koyoka ba audio moko ebimaka o ba Davina o dada o boye batonga sila o baloba boye mais so to landela clairement elo mwa malonga pe baloba na kati zaka na ngote baloba na bonka ndenge sila za ndenge balobaka toyoka ka balobaka kete na sepela na ko zana bayalo ka ba belvi basolaka bien mais sila solaka bien te sila zaka bwebwe eza ndenge bango ba mona
ndenge balobaka. Donc en dehors à ça balobaka elo mususu ya mabete o balobaka ya mabe ezala te balobaka o bamonaka. Mais internet ezwaka ngona balolenge belé lobaka après likambuana Davina apo yako koma na zemi na ye internet eye kokanga Davina bakanga Davina ba photo na fête ya décor. Bande ko bolandanga très bien to kena likambu nini o na yeli bino en tout cas fona expliquer bino très bien po bo mona likambu nini oyo ekomi na monana na mukolo alelo. Davina apa obo mona moi so atikalaka ko publier mobile na été pendant beaucoup des années oye azala marié mais abombaka mobile na internet atikalaka ko bimisa mobile na tamukolo moko te abimisaka ya tamukolo moko te eyako azala jour moko na fête ya décor wana Davina ada na zemi ya munene na fête ya décor abimisaka vraiment mobile na ya bimisi mobile na miso ya bato nyonso toya tomona mobile ya Davina bato baya basala be émission mpona ofinga mwa mobile ya bato afinga mwa mobala bato o aza inonsa na mamba théâtre o aza inonsa ayebi ata ko jouer te o akota ta na théâtre ta mukolo moko te baya bafinga eka po Davina lekaka na TV bafinga eka po na jalousie ya bato baya bafinga mwa mobala bato après wana eyaka okoma na 10e mois na obosa na te Davina video asuka o aplibiaka zaka na restaurant abanda kolia ti mutu moko aye a commenter video na ye moi commentaire lobi fête ya nini zemi yango elinga ba restaurant zemi elinga ba place à Delix ayaka ko répondre moi si wana na commentaire so boke na TikTok a Davina bo mona video wana ya suka a répondre moi ça na commentaire sur commentaire a tie likolo a répondre ye bande ko banda wana Davina apo atika na eko mona na internet te Davina apo atika na eko finga mutu te Davina apo atika na epe koloba te d'ailleurs Davina ngo zakata ba fingi ayaka ka ko répondre te ke o azwa aloba pena likambo mo a répondre mutu na maloba non a répondre aka na banzembo ata bo fingi azo aka video sali mo nzembo mo weza ke bo mona pena ke ko celui qui se sent piqué connaît l'affaire ataka bon mais oya penza loba nanu te aleka na émission ya Ingrid bato ebele bazela bayoka Davina répondre à faire asila bato ebele bazela ke émission na mais comme azaka sage a répondre na balolenge mususu alors lelo bato ba plibier Davina pona loba kete Davina libale kufi Davina kutuzie mezaki ya mobali na ete Davina bande ko bwa miteme bosala ngo ndeni tant bozaka mwa motema mabe wana na mwa mwasi bosala ngo ndeni boya bofinga mobali na ye indien bofinga mobali na ye croyez que so bazi mobali na ba pesi bino bolinga ete bopelisa ba caméra pour no critiquer mobala Davina mais boya ba femme seule lelo bokoma bo enviara libala moi so yango boya ko finga mobali na ye poso bazwi mobali na ye ba pesi ya obala bino boboya te bolinga bondima tongo likono mwa mobala batana mbongo mobala Davina mona mbongo daya bomona balobaka mobali asimba mbongo yebana na mwasi na ye bomona daya Davina voyager kenda partout alingi partout oya lingi a voyager kenda na ye avoyager kendaka mais boye koloba libala na minute eza ya kufa ya bomoni Davina zo plibier te libala ekufa ndeni mwasi mtara sema munene bongo boli bolete zemi ana ya nani Davina na minute esi abotaki bande ko Davina esi abotaki alors apeminanu azono fraîcheur a wale apeminanu azono fraîcheur a wale azongela ne biso na internet tozela boza motema okita azonga na TikTok azonga na Facebook azala kuna zemi akima bino te bofinga ye boloba me akima bino te ebonka na minute onda boti ndo akima bino te ana libala na ye ekufi te Davina apo aza toujours na libala na ye do atabo lobi atabo fingi libala mwa so ekufa te mobali na ekutu botie na ba miniature aboya na ye te
aza marié te bozwaka yaka to vanda to nini bozoyeba mabala mosusu ezalaka o lelo aya avandi lelo aketi non aza marié Davina a grâce te mote Davina a Davina eloko wana il faut boyeba yango Davina a Davina a mutu mosusu te aza marié libala na ye ekufa lelo te asala civil asala religieux asala coutumier nde bomona ye aleka na 3 étape wana alors libala po ekufa lelo te momoni mabala bato bakenda civil ekufa pampamba te ezala te ka lelo lobi ekufi ya tibo bando sala ba divorce tibo bando signaka ba lettre ba mikanda divorce ezwaka temps poso boke na mairie boke koloba o te tolingi to signer divorce ba otikela bino no temps bapesi bino temps wana epesi temps wana eumeli yo bomoni maikala mbai na penyel baumelaka po bafinalize dossier na bango divorce baumelaka makasi alors ezalaka te ka mbala mo be Davina boya na mobali na ye baboya na ndeti pwani po boplibie mo mobali ana baboya na te boyebi balingana na nini est-ce que boyebi Davina na mobali na ye balingana na nini babalana depuis année nini boyebi année Davina na mobali ne balingana te boyebi année nini o babalana te pourquoi bozalaka jalouse na mwana bato pwani bolinga jalousie makasi nyonso wana po Davina leka na Bellevue TV bino bozala so muta oleka na Bellevue TV boyini eloko elo mosusu eloni boyinela bato baleka na Bellevue TV ezala bien te ka bino boyaka bosasaka bango ba o bino banani basimbaka eya malamu te bozo pribier bafota mwana bato koloba na mwana bato libala ekufi sala sous fier est-ce que ya yebisi bino libala ekufi boyoki Davina yebisi bino libala ekufi bafoto mosusu boplibie eza ye te boplibie pamba eza Davina te botika babiloko bosala Davina abota te etala ye abota te etala ye mais emi na biso to monaki Davina boti morne te o bino boloba na aboti mwana kufa te ana mwana boti mwana bebe azana bomoi boti kolandela ba via batu eza bien te ata boti mwana bomoi ata boti mwana akufa ata boti ndundu ata boti mundele eza Davina eza vina ye parfois bandeko tosala yango bien te bomoni bato baloba bwe bazala na motema nayoka mosa vide loin koloba pwani bosala bona na motema na tozala pe na mitema bato bomona o bazala pe na mitema na bango pe ezokaka mitema na bango pe yoka pasi ndeko yoso baosalo pasi baoloba mamba lukuta pona yo baosalo mabe mobo esalo pasi pourquoi biso tolingaka ko blesser baninga bana mai na makila na nzoto tangu yo boya baloba no likambo tangu yo boya basalo likambo epo epeso pasi tenir compte na baninga raisonner pe baninga pourquoi te tenir compte na baninga te il faut tenir compte na baninga il faut raisonner pe baninga o raisonner baninga lobité eza pasi natika oloba boye natika osala boye mais lelo comme to koma na ba page ya ba Facebook comme to na posa ba page na biso talema comme to na posa ba page tozo ya kaka ko oye na Facebook ozu o publier photo mwana bato lobi obosani ke page na we talemaka batu ba ozo ba publier bo tia réputation mwana bato wapi akipa binote apo akipa binote apo atabo lobi atabo nyoso bosala apo akipa binote akipa binote me bato finga boya kaka ko finga ye bolinga do elaksa ke bo sepela ko mona na ligne sko abo mona na ligne tel bokomi ko créer ba makambo bokomi ko finga bokomi ko loba po nini Davina bo mona na ligne te apo salo zonga zonga na ligne bato ba ozanga na ligne bato ba misio ba ozanga o ba manke yo yango bakomi ko ya ko créer ko loba pour que ozonga et a pasi mutakozo temps repoté bino bokasi bato nyonso bazalaka Facebook TikTok non
ye ana musala na ya salaka ana libala na bana yolo tango ana repo ami pesi na ye penza ami pesi pena discipline ke téléphone te ami pesi discipline bomoni mwa mwaso azaka na bana mbe bomoni nga azaka sexy alors ezaka musala makasi po muta azaka sexy libumu eza lokwa muta bota te boye musala na minute auti obota il faut penza azongela pena nzoto na ye très bien po akima pena libumu do azongela pena beauté na ye très bien alors ana ni posa ya oleka osaba video na TikTok ana ni posa ya osaba émission mo kidikidi ana posa wana te alors bandeko nanga eza bien botika mwa mwaso avanda na libota na ye eza bien botika mwa mwaso akipe na obana na ye eza bien vraiment botika ye na libota na ye botika ye na bana na ye eza malamu makasi botika ye asala vie na ye lolenge aosalela vie na ye eza kitoko mingi. Merci na bato bolinga biso, merci na bato bolanda Ixi Wetela TV bandeko nanga partager émission s'il vous plaît. Partagez émission, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez partout po et ana batu ba partager ba photo d'Avina na ndenga mabe et ana batu belé o ba sali penza ba campagne na photo d'Avina na ba photo d'Avina na ndenga mabe. Alors ceux qui lingaka star d'Avina, ceux qui lingaka ye, ceux qui vraiment o linga d'Avina apande konange siko za partager vidéo partager ça la lettre na batu nyonso ba yeba d'Avina apo azana problème mon côté aza en bonne santé aza kitoko santé na eza bien makam nyonso kitoko bato nyonso bayeba ke libala na eza ya kokufa te ana libala na ye ana foyer na ye ana bana na ye. Alors bandeko nanga to partager s'il vous plaît oza famille bota olingaka Davina apo partager tout ça là vraiment système ya ko partager émission pour que bandeko bayeba vérité eza pasi pour na peuple congolais eza pasi pour na makamusu to salaka eza vraiment malamu mingi te eza malamu mingi te tika nzambe abatela Davina apo esika azali na libota na ye mobimba na mobali na ye nzambe abatela bango vraiment esika bazali. Bandeko nanga merci na bato bolanda Ixi Wetela TV boze belo bolinga biso biso pe tolinga mingi. Alors nzambe alola apambola bino nzambe azala na biso nyonso esika nyonso bozali ba meilleur ve na bino nyonso ba meilleur ve vraiment na bino nyonso nzambe apambola bino nzambe abatela bino. Voilà tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi tende onanga okutani na émission oyo kaka na ndena yebisio okutani na émission oyo partager yango et osala malamu mingi to partager nzamba lola akopambola biso. Meilleur ve na Linda Bukulu, meilleur ve na papa JR ya Italie, meilleur ve na mama na biso princesse Alegria esiko zali ba bisou na yo, meilleur ve na papa JR kitoko mubia na Londres balobi mwana Londres atang nationalité française siko zali ba meilleur ve na yo, meilleur ve na famille bota mobimba famille bota mobimba ba meilleur ve na bino nzamba lola abatela bino. En tout cas papa Edi Mukalai esiko zali ba meilleur ve na yo nzambe asala yo bolamu. Bandeko nanga partager émission si c'est la première fois okutani na Ixi Wetela TV au s'abonner. Alors tango s'abonner ko bosta na te ya ko fina cloche ya notification pour que chaque fois soki to tie ba émission na biso ekomela yo esika nyonso oyo okozala. Alors tango fini cloche à notification, partagez, nzamba kusala yo bolamu. Bisous, bye.